Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi nga lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alinga kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suayete o. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diamant noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de tout le barana. Et on est Bokozwa, Diamant Noir TV, Gisele Umba Nabino. Lelo eza esengo na Diamant Noir. Na habite esengo po avani pembe na lobi eza esengo. Comme na Mama Luketu, comme na esengo, wana ba kombo esen. Mettre retour na bango moko na kati ya Diamant Noir TV. Boza la brancher dino image. Panza sangwa Congo bongisi la biso caméra. Ba peuple congolais balanda biso. To bandi. Bonjour, Maman Esengo Mbi. Bonjour, bonsoir, Diamant Noir. Bana kin même na bango ba bi comme na ezaka amoureuse ndenge mindondo alobaki. Mindondo tanga osela maman ne mesa lobi. Boyebi amoureuse. Amoureuse Esengo ndenge na za Solange ndenge ya za Esengo po amona ndako. Mindondo amona ndako. Donc voilà. Comme na nga Esengo Mbia. Ndenge boyebi naza na matanga ya camarade na mindondo ya ndeko na ngai. Donc na perdre mutu moko na yebi ke mukile ozongisela ngai lisusu te mais likambu te. Nzambo apesaki ngai, nzambo azwi ngai eloko nazosenga abombela ngai place moko ya bien. Mais je suis sûr que place aza sikoyo na place moko ya bien. Nzambo azwa lokumu. Toko peso maloba to katisi koto. Kobangisa ngati Mama Luketu na lobi te. Bonjour Mama Luketu. Bonjour Maman Diamant Noir. Sengo yambo na Diamant Noir bat ba Orlando maloba moko avant que to kota na émission. Bambote bisika bozali, bisika bozwami. Nga Mama Luketu bo mesa obenga Mama Luketu mais comme nga asitu. Donc na pesi bino bambote belé. Non pardon. Donc ngai Mama Luketu asitu. Donc na pesi bino ba bisous ebele belé. Bon toza na kacha matanga ya ndeko na banza Maman Diamant Noir yo moko ye ko assister biso na pasi yo to perdre oyazaki sœur na biso. Donc sœur c'est la famille. Donc vraiment c'est dur, c'est difficile mais toza la bonne bon. Toza wana. Mais nde toza boye lelo to moni bino mais to na carrière na bino tongo bo bandaki musala oyo. Vraiment bo seki bino mona ebisi bino bandeko bo kanga ba ceinture po e a passer bato na yambi lelo aba baza basio ton ba bima bo sepeli. Mais to bandi kota Mama Ese. Mama Ese to tuna comme on esengo wa. Banda pe na Mama Luketu. To banda to ebi yo Diamant Noir ebi. Comme on esengo. E banda ndenge nini la mwika na tomba moko mesengo. OK na théâtre bandu sala to. Mama Luketu ebi ba kombo pe landage. Au moins ba botanga ba pesa comme amoureuse parce que tant na bota maka na bota mana sourire moi na bota mi azo seka ouais Mama Luketu tanga na bota ki ko seka babandi papa nanga tali alobi moi si po ba pesa ndo ya mama abi moi si ozala amoureuse ozala amoureuse alors na hôpital bato so bazoya ka bébé amoureuse et Colinde ngwana kombo na amoureuse banda na botama alors ba kombo elandaka tant na koti na théâtre ma bomengo misu nya wana po azanga misu kwa nyao azotalanga kaka mama belé sagesse alibela otalanga kaka monzele mama Marie ka ndengo na ka mafu mafuka ayo kanga susu no bolukela makama boli asilika mabe sisa wana soka ayoki makama na oloba bipendu na shako ba hotel mateka nzita mtakoka ke sikoyo batalinga ka ande na zaba monika ke oyo azaneka esengo ka ekeka ndengo wana ça pour ta ba comme on a amoureuse donc eza nature na nga na zanga na nga bongo yango pe Mama Luketu biso to ebaki na groupe
biso yema wa exception groupe sans souci ou bien ezaki na groupe nino bandaki mbamo bimika bando bina bina luketo ngo utai wapi. En fait, yebi so lobite na uluba so kosi public na biso na uluba. En fait, luketu eza kombo moko donc eutaki epai donc bano lukelanga kombo en fait. Quand on a un groupe sans souci parce que nga na bandi théâtre le loté. Na bandi théâtre na bana ko landa bana na non ça bana kodim non c'est la théâtre en église. Donc na non ça on a 2003 et na 1993. Na banga 2000 pardon 93 94. Vraiment ba école hein ba nini bana et tout nazo laksa bango et tout. Donc après na famille mais yo za na iloko wana za nango jusqu'à ce que na yeko koma et pas ya donc en 1993 94 nazo sala ekodim na bana na occupé bango na laksa ba théâtre tout ah même ba pasteur bana kama babi oh mais yo nini ozo hein de iloko wana ezaki na kati na ngai moi je ne savais pas. Mais na kati ya famille pe ba oloba do bala bazo sa ba théâtre bazo ngana zo réaliser kaka ngana no jouer na ngate. Alors tant on a comme pas vieux S parce que c'est une longue histoire aussi. Tant on a comme pas ya sans souci. Alors personnel Papa Madilou. Papa Madilou azalaki mukolo o bazo sala nini ba sala casting. Alors tant on a yewana ba meki ko sala ngana Oscar tozaki na yebite so zo Oscar azaki mukemwini aza mukemwini parce qu'il est encore là. Alors balobi bon Oscar bon meka rejouer na ye azala maman yo za mwana na ye na joie maman normal. Mais tant on a joué Madilou azaki wana na période bavana na vie sans souci. ABC vie sans souci alobi na ye abi zo mwana. Abi azana na mwelo quoi. Non. Na joie qui normal. Na joué na maman normal. Donc na zaki na normal. Alors, tango tozo na bani ko sala en fait répétition tozo répéter zalam kolomo bazo luka maman mukolo. Parce que fallait na sala nini maman moko ba mbiku di maman zo bikola. Ba luki ba monte maman ngazaki déjà na rôle na ye. Do ba maman nyoso bazaki na bablo na bango e ko tomber que fallait. Ngana bi non, moi je peux faire na ko sala. Maman chako ma tata, maman chako que je salue ma maman. Aza ma tata lobi yo rokoka ngabi mais je peux na ko mekananga na salle nanga y a pas de souci. Na mati na scène wana papa san to aki na répétition na lemba. To aki na répétition na lemba na mati na scène. Tant on a mati na jouer ce qu'on a imité grand-mère nanga. Na beta na jouer ka koko déjà pe anga kana pona koko soka bani ko tinda ba. Na imité ka grand-mère na sali. Beta yondeni. Donc, ça fait longtemps mais na joie ka eloko moko wana. Sans souci à tala na maman chakabi comment. Abiazo jouango. Alobi ye mutanza ko jouango. Alors na yeko salango et sili après bakoma lukelanga sikoyo pona jouer na tournage bakoma lukelanga comment je peux dire ba lukelanga combo mama chaka pese yo yango te ba pese yo ngabi so ba pese ba bezo simba ete ezo pe siko nga idole nanga ezalaki mama bomengo idole nanga eza mama bomengo na okamo so na ebisi yo susu na no télé j'étais encore petite mais na no tala papa Mundele Ndombe j'aimais bien ce papa sikoyo nika na osala mwana muke boy lukuta munene boy babiloko ne wana nga moi j'aimais ça nika no balo loketo na moni image Mundele Ndombe elinga na mutu tant balobi na nga kaka babi ba oluka kombo ba oluka ba ozotenga bi wo pesa nga kombo luketo yo mo senya na moni image ya Mundele Ndombe tango azo sala. Donc c'était ça nde kombo luketo et maman chako pabi oh mais non mais comment on a ça lui va vraiment ekende. On a dit au bétina de l'eau mo sala ya kibo maman pour pas comprendre que ça yo. Bu yo zukanga makaka na sala lokwa bu mama bilokwa bu mama zukanga milanga bongo pona nini. En tout cas diama pena doki yo siko dingi na sala lokwa bu mama na zo suppliquer yo dikambuza ndengwana te.
likambo ezali ke ntango bazwi ngai ozolanda te babandaki koluka kombo ezomonana te batali baluki kombo emonani te olandi sikoyo sikoyo Maman Luketu ye wana ntango kombo ye komonana ngai moko na minome ngai moko na minomaki na kombo na ngai na bikombo na ngai Luketu olandi mais sikoyo na groupe sans souci difficulté nini oyo bozali kokutana nango mpo nde bondosala bapiese na bino nde ezalaki difficulté bando okutana nango ezalaki na groupe sans souci ntango nakoti na groupe sans souci to nakuti bafololo bazalaki basekele bato ebele basara déjà ezalaki bango bazalaki na contrat na bango bazwaki na sponsor Masafco bazalaki na Masafco donc biso toye après tant baye kozwa nga na bandi nga rejouer moi nga c'était plaisir kaka moi je jouais même papa nga zolinga te ba famille ba tout ba telemelaki mais maman azalaki ne Clément alobi bon asala na ye c'est pas grave mais nga na noko ya nga mais eloko ezalaki pasi parce que tono zelote mwana solo sepela langa baba oyeba non non koyeba na te j'avais ça koyeba na kutu moi ça ne m'intéressait pas ngai na noko senti so na na scène nazo ke 5 so na na scène nazo ke 5 parce que ya eloko moko pe le kamwa muke na vie na nga et ça là que na comprena ko sekeza nini et na moment moko na vie na nga na zalaka na ko sekate donc na ko comprendre que ko sekezi loko munene si on a comment ko luka na pesa eloko moko na bato ezala bato musu pe bazo ko sekate bazana ba problème donc nga na linga so na na scène bato fo baseka c'était ça alors tu n'as pas ngi loko te bato basaf ko so biloko yeba pesi bango biso rien bato musu bazo yima même so tozo solo moi je m'en foutais moi c'était juste le théâtre imagine to sali pièce moko na ye koko ma pièce moko tata mwasi ngam na komakango na bani ko ma pièce na sali kaka une année na bani ko ma pièce mutu e ba na neka na groupe mbamo na bani ko ma pièce na komi pièce na ngali boso eza tata mwasi mama chako azala ki tante a bambangai comment to aki na visa bano ko senga visa a bamba lokwa nzeta ya liboka donc mama zo senga yela nzeta na bamba ye yakana nzeta na bamba ye donc visa ola ya na moi kopal moto zali no ya pena na liboka solo Obige, ezonga pena na lokolo, maman chako tellement zaki concentré, pas donc pena pas donc na pena ndako lokolo. Donc ça moi la histoire mais maman la bi non ça souté. Maman mon sans souci a gagné la vieillesse. Abi moi na ngai. Nga maman me okata nga souffle. Na kokate donc pour nga c'était comme ça donc na banda ki ndenge wana. Yango to tuni lelo tango to moni Maman Luketu est-ce que bana nini boboti pe na monde à théâtre tango otala ba jeune ba lelo na musala o tango ozotala ozomona ke o penda ezanga Maman Luketu tango ozomona ezani tinani ko tanga tango baza ebele baza vraiment ebele nazomona nake komona mwana moko nazomona ye mikolo yo nazotala ye aza mwana nazomona azosala quand même malamu ne nazomona na musala na ye ezokende bien nani mwana ngo kombone kimingai mon Dieu donc longolinga pena balobaka dikoke ala an donc meminga okena ngawa donc comment mwana wana ezokima mais azo jouer et puis bande comme soupe baza ko sa musala ezokende nango bien mais comment na ekoya mwana bazobenga ye Mansoni voilà Mansoni nazotala ye elle a ça elle a azane loko wana juste faut ami comprendre azane loko moko boy il faut ami comprendre na nous pensani nité mais en tout cas félicitations azako ya pensana moi eloko moko ya bien il faut vraiment avant sa musala parce que musala biso tant aux autres travailler maman diamant c'était dur hein toza papa San azalaki wana na lemba wana bakosala so d'expression faciale bozo travailler expression boko travailler expression boy tamusu bazo bano banda kolela mama na banda ka kolela boy loko to leli ko fama miso bima mama chako soka monio na scène ozo sala ota bengano ya bibima kende mama chako elle était comme ça ozo ko kata bimisio. Merci pour ton commentaire. Quand on tout na avantage ni ozwaki na musalo na désavantage à musalo ezani.
avantage ya liboso na zwa mutu moko abenganga na Londres wana toza na Kilimanjaro mutu moko abenginga na Londres mwasi na mobali abenginga alobi na nga mwasi na ngai azalaki etikalaki mukie etikali pena mukie akende akufa etikali mukie akufa na uti na nini asombi basede kaneza ado azalaki na batension maladi azalaki mabiente abi mama situ nazoloba na yo te pona na flatte yo mais na somba cede to tia cede tellement azaki fana lingaka yo bobimisaki nini asikabi aseka alors tension ezaka na 18 abi aseka un moment donné abi ba prélever tension ba monter tension qui tient na 14 et loko liboso na bossa na raté depuis mukolo wana na baki moi je peux pas blaguer avec ce boulot na koko blaguer na musala uti nga papa ozo blaguer tozo banga mama so abi non moi sinanga avantage ya liboso mutu azala sauver pona ko seka abi aseka moi sinanga aseka mo ozo ba mama na seki amaluketu ni mode na linga kayo no ki mama ko bien obiki no ki nanga bien alors ma connaissait comment ko vimba ye manzoto zaki malamu te mais Dieu a fait grâce à Zali. Alors avantage mususu na zoloba que na musala oyo eza que nakutana na bato ebele ba mama bandeko na yeba na bato ebele pe bakutana kana ngai na sala famille mususu pona nga ba fan na zoka bango lokola bato te nini moi je néglige pas na zoka ba fan na nga lokola bana na ngai dona mona ka na zalo lokola na bana moko bo parce que mama luketu na ninga yo mama luketu ofandika mutalinga yo bo non maman c'est une grâce et ça avantage yo linga diama nena linga ko mama diama tant na tala rayo natenga mwa mosu mundu no kitoko azati yo ko oza kitoko neti ngai ko boya no kitoko te oza kitoko neti ngai c'est comme ça vraiment voilà mais obi des avantages te obi ka ba avantage mais avantage des avantages la musala artistique oyo to pono musala ki comédie ba des avantages to bandiawa aussi ça ta Ezaï. Maman koka. Na poto wato na Afrique. Peu importe. Non, parce que différence c'est ça. Différence c'est ça. Ils sont lobby en Afrique. Na Afrique. Net en Afrique. Na Afrique, tozaki na problème mingi ya ba site biso na Kilima. Et puis tozaki na problème ya batu ba mona bino la personne. Ba caché na rolobate parce que biso ozalaki quand même bien, ozalaki bien payé mais et là, au cas des avantages, maman, moi je suis une servante de Dieu. Pour ton information, je suis une servante de Dieu. La salle est la Ranzambe. Depuis Nazamouké, bana bazara moko kweyo telemi otali bozongi se tozo kola parole papa na so linga lo banzambe mingi. Mais batu bazo to yo ye oti l'éducation na yo oye bo batu bazo ndumba. Bazora biso bandumba. Alors toza bandumba te toza basi ngana lobaka eza musala comme tout autre travail donc eza lokola mutu aza médecin mutu aza médecin mutu aza avocate moi si nyonso mais biso ya biso koma kwa ngambo ondumba bamonaka biso bandumba des avantages loko makasi ka ngona bazoka biso na valeur te c'est quoi le so moi non le besala musala théâtre ondima oui nakondima mais nako orienter ndenge mususu. Parce que nga pe déjà na travailler na mindele a na poto na sala ba spectacle mususu na mindele na sala peut-être na ko orienter na kuna en attendant biso to mekana ko zonga na mwana nzela ozo comprendre na ko orienter kuna na nini mais o ba na memie na niveau na ya mindele na asala parce que na zo rappel un plus kuna quand même pour mindele travailler ti biso te biso ezali ti ba sala bokebo ebosali nini tout ça donc mais awa nenge za boye pena na modelo biso zo sana olinga ngate na ba mama tika vanda na boye ba fingela ngayo ndumba biso kaka d'accord poto chité na biso lelo to zaki na mama luketu bokele biso lelo moko poto swiksa na biso na ba mama diamani ware siko yo pono zo tumbulanga ndengwa yo dingi kaka na bwaka mama mabeli pa zutala ngai nenga za wana zusala ngai yangu nini kata zo salanga basini uzomona te yo zo talanga uzomona te mama bele zo salanga basini nazomona te nga na mona pa pesinga zo talanga ye zo salanga basini
kasi mama te azoloba kata olobi mingi kata tika bomba ndambu akosala nga boye. Merci, t'as comme la soukolingo puis ça mutu mbote mot de la fin na yo. Ah, mot de la fin zate maman, mot de la fin ngana kana ngote na kufite na kufa lelo te. Pona lelo na diamant. Diamant noir et c'est les pour le kuta zo te fini. Kuta na bi pona lelo nde. Bon lelo na pesika mbote na yaya na ngai. Alpha Mpaka na Paris. Na pesi ya na mbote ba bisou ebele. Na pesi ba mbote na famille Dia Tezulwa, na pesi ba mbote na maman Nathalie Villa, na pesi ba mbote na papa Pichu Santiago le soliste des stars. Do batu baza ebele to suka wana edino image to boso. Tala kaka to. Ça sanga Kongo azaki na biso na micro donc. Papa na biso na kati ya bilili kuna nazomona. Papa beti quoi faire ready à Missy. Veut dire Kitoko makasi papa, merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci pena mama Luketu wana to sepemba liboso zamba suka tena Diamant Noir pona bi ke bat ba osenga na ba commentaire. Mama Diamant. Ngana na grâce. Ozana grâce. Na sala kateni no kosa senga émission. Balanda Diamant Noir botane balinganga na mama Luketu apesinga grâce na yamba na Diamant Noir ka pona bino pona sengo na bino na monde entier de botala biso. Ezaki Diamant Noir na ningo senga mwa bolimbisi. Mama sengo. Le roi toi na matanga. Bandaki na yeme. Aza pona matanga, aza na yewana. Mais pona matanga le quoi ba moi déplacement moi matanga naza ko s'excuser tam so ba do koloba bo bandaki na ne bo na été. Talaka to kufeli to azwi biso na kati ya matanga te talaka ka agleka wazonga sala boye. Toza na kati ya matanga aboyi bino te aza impolite alingi bino akati te mais tala toza matanga foto zonga bongisa OK. Bye. Attends, non, on est là chez nous dans la restaurant. Il faut pas signer encore. Attends, mon bon appât. Et puis, il y a pas un gouvernement ou quoi? Depuis que nous sommes enseignants, ma déclaration, nous sommes ça là qui nous. Quand nous voyons ça, nous seigneurs à propriété. Vous avez l'homme. Vous avez rien. Ah, maman, vous répétez. Restaurant, vous avez rien. Oh, restaurant, il est plein. Restaurant, vous pouvez dire à Makelele. Nazana, bon. Voilà le restaurant. Ah, non, non, restaurant, c'est bien. Vous avez bon fils, hein? Dans Bekayo. Vous avez pas de l'amour. Isango. Ah, vous avez dit, bon, il n'y a rien à compliquer sur ma cava. Non, non, on a d'abord, on laisse ça. Ah, bah, il y a bon, nous avons la dossier. Ah, Vous avez baissé. Regardez la ligne de la poste. Hein? Tala madame ko, tala ngai balu ki bela tala bien, tala ngai. C'est kako. Mais yo tu as papa au ben mais on t'entend bien là où tu es. Oh, combien de monde pour ce monde? C'est kate. On le met dans côté mieux ça ka mo ile yedi yo. So comme tu es sur la terre sali kama be. Mama. Istengo. De luba iza makanisa ngati luba ngana zokanisa tindi ya huyo sai. Ah mwana no kote la kati. Uyu pena ubota mana songi tangu sukubuta mataka mwana babalika mataka baba tuki akuta lele. Donc na le bien maman, papa stop. Na le maman. Donc yo Makamoti na bana na beo sana mbali na ngaya mwana. Makamoti na bana beo sana mbali na ngaya mwana ya mwana. Mbele mwana na beo sana. Usotu na mbali na mwana. Mbele mwana. Ipatole le bawa. Yaka yo kusana ya koloba, kusana wana. Kusana wana loba. Kusana wana loba. Mais maman, yo question ni akita. Yo question no kusana para no boye. Papa. Na lobi na yote papa na lobi na yote. Na lobi na yote papa. Bon, tout ça me bat. Donc vous savez pas na mani oyebi. Oyebi moi là c'est nyoso hein. Abi moi là ko bisi hein. Yo ka isinga na kuwanga na. Mama, Salawa. Oui. Papa, on ça dit ça raté. Hein? On ça dit ça bango. Pardon, maman, gaïté. Assam Sarabino, papa. Assam Sarabino, mais la vie de Toko. La mobile, la gaïté.
Maman n'a pas fait vérité, il n'a qu'à. yango monaka moto mosusu omoni kaka bale kotambola na ye mobali kitonga koya kitobele kibeka sika mbongo ekutila oyokendaka bazokomemuna balesto On parle de l'estomac, on parle de l'estomac. Voilà. Il y a des choses qui mama yo ay poni ko nakana ngai yo machi siri kimena yo bakulai tele o bana kena ngana mbana okay nana na mbani kanda osansinga na tato ngai ana papa no oseko mama no papa ko yo ana papa no akangi nane kelo dikira papa kinali ufinga mbali ngakoka au janya tanga makolo libunele ka posta toilette asaka bien yo kufa papa posta ebomo bino o famille na longwe bon yo kasi longwe longela donc yo capacité ni bouche de moi bon la kabata ko kuna kayo ke akele nanga mama bio suis mama nanga mama bio suis Kira bakati kwa nyambako kwa suis mama Ukangina ni matorite ukukanga wala kutuna ngulu Denise Bossa comme ça, le gars pas nous sous place yo que vous savez place maman na yo kozwa yo marchandise na yo que ne rosele ki ndupa pas même la ko même la ka embo o bi malanda papa lu ko na no ti pour la porte pas ni no ka ka pour les ni la pesi no 2 jours non sommes monter malamu kotala ba nombre de fois to la libana na mwana yo ya na permettre moi 2 jours o so simana ah tika malamu la cosa ki ngai papa na soko plan de disco yo ni sepsi ni nana raconte comment il t'a donné mon livre maman ya moni maman ya buyu la ko moni maman ya buyu nalo ba because nous nalo ba ni ko buyu ko sika ngene mo ni uzana mbongo mbongo nenda ba lokate wa ko tibile ko ngana ko ba ko uzana ko restaurant ko no ba ni papa mo male ko ba dino musume da ko dino mzima masumo beaucoup la travail moi c'est nous nous moi c'est moi monsieur na chona nda ceux qui voient ça mais mara ji lobi on prend la voisin aussi il y a solo wala sana pesa moi c'est terre eh la boutique là au terre pour qu'elle 48 Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakole nana ya Diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.